Kangi déjà. Il vit pas. Dans la France. Donc dans Paris, moi, il est habitant bon. Il faut continuer Atlanta et puis Dallas pour 3 semaines quand tu es à la Bissau. Donc voilà, la charge ça va. Ça va. Merci. Il vit pas, mon ami. Voilà. Tu dois me manquer pendant 3 semaines. Si. Carré, pose à la bien. Donc, en tout cas, la moins méthode rapide. Quand on est à la radio, on est à Zazawa. On a gate nangai, quoi. On a gate nangai. Moi, Paris, 2 heures du temps. Moi, Détroit, Atlanta. Mais tu peux me dire la Scovol, il y a Dallas, parce que j'ai des États-Unis, toi déjà aux États-Unis. Tu as tout ça, 24 heures de temps à vol. Ça va. Voilà quoi. On s'arrête. Moi, papa chéri, maman ça. Donc, ça va rater de l'eau, quoi. Aux États-Unis, toujours. Si. Mon toit, il va y pourquoi on a construit le soutien. Pour une seconde, ça colonne d'arbre. Allez, jamais pareil. Si. Ouais. Visa aujourd'hui, parce que le mois polémique est vraiment sur affaire visa. L'ambassadeur, polémique est affaire visa, polémique est quota. C'est l'ambassadeur, il va soigner pour la visa. Non, tu vas corriger ça visa, mais va soigner pour la visa. Tu as la comparaison, il y a un visa. Nous avons un orchestre, nous avons en 2003, tu as 100, et 5 ans, tu as 100. Olympia Taboulé, il y a 74, tu as 100 visa, et 5 ans, tu as 100. Bah voyez ce que nous avons 30, bah 20, même tout le monde a rappelé fallu, bah voyez ce que nous avons 30, bah faire, bah voyez ce que nous avons 30, et quand on est un producteur, on a 6 mois, on a plusieurs rentrées. Mais nous avons au deuxième fois, 6 mois plusieurs rentrées. Nous avons un visa, nous avons il y a 3 mois, il y a 16 jours. Il y a 4 mois à Dubaï, il y a 2 jours. Les autres dépendent de la COP, mais l'essentiel, visa, on va jouer l'orchestre. Et les grands visas, on s'est dit des matchs au juillet au Mogo. Ok, c'est joli. Mais la compagnie, ok, la compagnie, la mise en bon passe 0K. Bon, il y a carte mangolé, ok, c'est au foot là, bon, on a visé foot là, bon, on a billet, compagnie qui la moussala dans la route. Ce qui n'a pas le là, ma deuxième, dans la raté, depuis le 14 août. Ok, Bobo Mbali solo, les lois fallu. Le 14 février. Ok, est-ce que Bobo Mbali solo, pourquoi? Et il question. À quoi répondre à la et ça va pour bien commander pour la monnaie n'a qu'un correcteur na mundi ko kufana combattra ya poto na va te ça comme ça c'est donc je babé ma sombo tu veux na ba question va répondre à la tu vas bomba te potala ni na ngo babé na poto ya compagnie et ben on va reconnaître maillé na yo va reconnaître savoir faire na yo va reconnaître boulot na yo et na poto za ko futi tike mo quand tu fais blanchir mon sera voyager na compte habitude na voyager kaka na voyager na kaka na ya balanga depuis pour la révolution on a ko tanga te muta monga tanga ngambongo ni mingi te ça escale à 2 heures du temps en France. OK na kitete pour nazana na kende États-Unis tu penses na kitaka 2 heures du temps. OK na tel cas on peut pas ya moi aux États-Unis moi na France comme à mon village comme quand sur photo on va mbora ensemble pour comprendre tu as la préfixe il y a 0 comme le il y a 0 États-Unis il y a 0 comme Canada 0 France 0 comme 33 télévision un problème à 33 on est dans la zone là Belgique 32 mais là Canada déjà na sous comme boka zile mazu visa il y a 6 mois plusieurs en tête au Kenya États-Unis samedi prochain zile na Yemba na Portland. OK après 2 jours à Dallas. Mais si je viens là, les aides Dallas sous les mains. Ça va. À ça, tu fais via Rock et lundi et mardi. À quel mercredi et jeudi. Pour la première fois, ou bien déjà qu'il y a l'école en haut, demain j'ai passé 4 parcelles, 4 musiciens, na concert, na Atimo. Moutasuka Tolbert solo. Nani ndazi parcelle. Kalu tu vas bâtir le Lupango. Alors on a déjà c'est un premier domaine na Congo, bana basala ba na Congo, na c'est ce que molenga.
Premier tournée à ton à 3 niveaux. Bah tournée bah pas bien mais foutre là. Mais premier tournée à ton à 3 niveaux na payer. Ah ndemyo na banda wendo ti bébé chanda. Seguin les beaux gars mignon. Mais bah je suis le pas on a conseil. OK. Dans 16 mois le pas on a conseil 4 mais babi le pané c'est qu'il encore. C'est bango. OK. Et si bah t'as fallu bota la marmoni arena na bino. Bota la mambo visa la bino. Bah t'as fait bota la dynastie na bino. Na ba conseil na yebe borobeta. Comme taki ma la pota ta le nyati na kini. OK. So ça moi ba locataire no gangela. Ozana moi ba chauffeur ba boula taxi mais no ba boula au gangela. Ozana moi place moi la fin du mois, au salaire ta moi 1500 2000 pour déjà que ça la salaire à 1500 vous avez moi la poto. Au salaire na poto ba na 1500. Ah, attention vous avez moi 1500 quand on la poto pour vendre la kini. Vous dites que vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas dans ce monde. Non, mutazana ndenge na kanisa makamuna zana ndenge so na shabu saka otira na potote aotika na mikilisa ndango bongo te batike nyabe mbongo na papa chez nene yaki ta tokola na bami ya ta mi nango boni na katolika sa ozomona ngazo ka problématique masaka mutafali mina koli nena bumwana tozana ba passe na bisengo tolekisa le so kazi mbongo nena ke kasa na kate na kola na ba feres azumbo na ke ko kasa na kate bongo nza ba passe na grâce nazali bakamala bakonzi libona kamala mwa mema kaza so mama sanga muso akata batu pont muso su waza juste lukana me bana bango ngazi chance yanga bakomba millionnaire bakomba bango na bango avantage na ça pas millionnaire ko fait le midi une émission ya sango et vieux là na mama na senga la pekala pour mamtu la balinga yo ngoko la kiwalo ora le makomanda la mene bakamle pardon nataka mamle kwa bato tutomi ezo zinanga ngoma mezana kikoso na banga ngeke sala mimi ye mamtu yo moni yo kwa ni dingala yanga ina kwa kiwalo bele na definite nga banga ko bakanga monsieur tuna ah yo ben na dente tambula na bumona tene anga bakanga na conversation te o manda la mene général sini o ba capitaine ba komba société ba colonel général la paquet général on est bien ma pays poto ko mawana te amona na makala 150 personnes à place à 17 personnes ba chege parce que les bateaux plus polis à con makala ba chege ba rappel le pamba ati kala se monter de l'eau mais ben moi l'académie a DJ couleur non te rouge bleu foncé marron orange noir donc la couleur non te ta gui couleur na ba muto que c'est kala se couleur il était meilleur orange foncé bleu noir mais la barre à cacheter Jésus tu allé là et ben ma cop OK et donc ça va CV na côté makala te na côté makala pour la musique et bien ça va se faire si faut pas pour la musique et bien ça va servir la connotation batu alors na lingati na boya kama solo vio na la ngango te et puis ça la musique mina boya kananga masolo na ye parce que ameninga deux fois na parquet ano na mars na isu na parquet na kenaki ipeki mpona ye donc na linga kama kambinete na mona solo bana lingala ya kana kiwalo OK donc là on va finir mais te bon on peut acheter est-ce que comment il fallait pour attends ben nous il y a besoin de quoi faute ah mais écoutez na nik mamni love is crazy love is funny José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mususu za na Belgique ekoma kate oh mais baza ni kuyiba na rembe na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge te biloko ekomi ndenge kanisa ki za mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla en plus
eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marie-Jeanne ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya braza tala baza point noir ziba service ezalaki ezali soki wana te angolais nali te angolais zibe service ekale eza musike Voilà, nous sommes déjà avec Blanchard Moussaka, Sergio Ramos, Saka Saka, comme vous le savez très bien. Très bientôt là, déjà, France, Belgique, ainsi que États-Unis d'Amérique, pour le moment, juste pour notre concert. Merci à Papa Chéri, merci à Wenge Musica PCBG Mobimba, parce que Maramba Boysi, Papa Chéri, toujours Pembélia, Blanchard Moussaka, et puis c'est un plaisir. Merci à maman Emine Semamotema, tous PPL, Mbete, maman Dikelemba, Billy Vumuka Fondation, Tosunga, Bavev Norfelin, Nabosa Intégrant, fait propre, Jean-Robert Kalala, les savants, de l'ADC, la force Kati Motema, ya maman Nicole, maman la parfaite, c'est à Paris, Poupon du Bon Canada, Bambo, Tebele, mon ami, et Chris, c'était mon fiti. On est toujours ensemble. Tu peux déjà monter par Blanchard Moussaka, Sergio Ramos, Boni Satinayo, et puis il y a BCBG Mobimba, il y a Papa Chéri. Mon ami Yves. Voilà. Donc, santé Pépé Kano Moninga, donc tu as bien. Tu as aussi ça, Pongi, pour te remettre 5 à 6 concerts par semaine. Même la répétition, tu as encore la semaine passée. Tu as il y a répété pour mercredi, j'ai dit tu as Bandoulé. Merci Papa Chéri, c'est ça qui va vacancier, vacancière tout bien. Pour pas bien le bon pambaté, ceux qui bien le bon c'est la loco. Tu vas leur bien pour la moussa les qui toko. Donc tu vidéo qui en si que tu as concert samedi dimanche dimanche passé démonstration à champagne Tata Noah Pakebo présent Imana. Mais Imana gagné qui a bien ça qui va jouer, va refêter ensemble. À côté de la délégation 60 personnes. Chaque personne a champagne na encore. À ce moment champagne champagne la kivé. Champagne la kivé à $950. C'est 60 personnes. Et puis ça parce que son champagne du coup. Il est belé bacha asumine de pelote, oh monte pelelo non et comme rendre il va plus mon amage barandi ba premier rang, deuxième rang, à betesco c'est 4 à 5 tours. Donc natana yimbongo champagne bi pas présent noa. Pakebo pour Imana, c'est mon qui va $24,000 ou $26,000. Donc maman natana la 20 habit non maramba boyo ça marana concert na biso. Bon temps à vider, Igor Nzanga Mobutu à côté. Le dernier fils de maréchal. Ok. On va le balle de match pessimiste parce que le marketing tu es au Canada. Voilà. Nous sommes en marketing sur TV5, Nani 13, marketing est sur le marketing na TV, marketing est toujours boosté. Le marketing est correct raté mais tout on a besoin d'un résultat. Parce que tu habites combien plus combien on peut ça sur 10. Tu vas procéder quand la procédure monotée. On a 9 plus 1, 10, 8 plus 2, 10, 6 plus 4, 7 plus 3, 5 plus 5. Surtout la besoin de tenir 10 na souka. Donc, le marketing est correct. Net, marketing à base de match, calme, le lundi. Le base de match, j'ai pris 4 parcelles, 4 musiciens, na concert, na atimo. Mouta souka Tolbert solo. Nani ndazu paxel Kaluji va bâtir le pango alors on a déjà Sergen premier domaine na Congo bana basala ba na Congo na Seske Molenga premier domaine à 3 niveaux ba domaine ba parler bien na foutela mais premier domaine à 3 niveaux na pays ndimo na bana wendo ti bébé Chanda Sergen le bogar mignon mais ba zo qui sur le pango na concert dans 16 mois sur le pango na concert 4 mais babi le panier c'est qu'il encore au moins des matchs et puis sinon ma pango mais monsieur ko pesa makamususu et arabo do ba marketing ko kokanaka te Zule Mazui hein Zule Mazui visa il y a 6 mois plus en tête au Kenya États-Unis samedi prochain Zule na yemba na Portland. OK. Après 2 jours à Dallas mais siège général là les Dallas Zulema
ça va. Azana tu février okende lundi et mardi. OK, mercredi et jeudi. Pour la première fois ou bien déjà kenda. Zoé m'a vendu les têtes va se barater. Yango mutabutu na rabunga raté. Solo tu na venir moro. Attends tu va fo job ba ramona te milibanda. À cause de venir to mkoza côté kuna njoka na sima na oko mara na venir wana. Le bele ba barater. Zoé maza parmi ba rare artiste. Oza leader te a sala 2 ans en France. OK. Ça c'est en France. Oh, Zoé m'a pas la binote à gagner l'orchestre. Mais on pas battu. Elle là moi c'est moi bino hein. Moi c'est moi ça massa tout au cola bon na le bon ka bon zo rapia hein bote na regete asa massa to moi bon ngala oyala mna kuno tembe tuno la wa mbulu mu mela base beleso linga foot hotel massa na benga te fa mo sa ta ba binanga bobo yo parole le binanga yo bisa na ndaku no hotel asa na nzamba lo sex wa sex ngam te na ndaku wana yam te na hotel wana ela ngombe tu te beto ngani te le jour maye mutu ayala ki na partout des stars à quel des en France il y a même pas na biso jour ma yo na kate hein tena tuna ba film belé na TikTok ah yo sala mobulu na TikTok ozo finga ba même ozo mpoli na TikTok ozo la saba sex na TikTok ozo la saba partie intime na TikTok nzoto ya libala oba ko lingelo ba tshilo na ndako obonisa quelque part soko sisi buzobo mkonga yo la yo kezo wango OK to ka nzoto ngo yango ba ko kendela susu na libala OK o mele ba 20 casier ngola libala so la pesi 10 casier ndimat 10 20 moso mela kala hein Monsieur Mimela de la Mama. Mais moko to kufana bandal ya massa na biso mo. E to kufana hotel na njili. Nande. Kuna salon. Massa memi mwasi hotel na njili ba la bandal. Ba comme na njili. Massa uta beloko mena bolala na courante. Aza appareil la charger aye tana plus moi c'est FCO. Plus à TV na sala TV, mais sala simambeto. Oh. Et pas me dire TV c'est simambeto sala TV. Ngai to na bandal hotel na njili donc même que plusieurs salariés ou salariés OK à kota déjà oh moi c'est faut la moi Sony atobelo ko baza bombama bokena mbali moi ba cigarette la bête o sera ça va surtout salarié oh la grande c'est dans déjà tu pas ba ayaka vraiment comme mbele ba hotel ba ba ko ndaka te je la moi Sony faut na pideur moi ça le baratou c'est que c'est dit tout bas il y a ba tout quand pas molonga ni nayi OK so mutami sa toye o la telenga sika o ça le ko sani voilà ya moi Jésus aboye ko za na porte moi si pour ça que na porte moi si anga se ya Jésus ne bimba laza toi ta rouge to bleu na sema tout ça maman couleur voilà uniforme voilà dans des matchs en tout cas et même sur Kenya Côte d'Ivoire banebim na 7 mois na Kenya Côte d'Ivoire OK Pékin Ngwanzu Chine musicien mobala ke yemba kuna biso apa beti masikini mwasi et Kenya biso ba Gabon et Kenya biso ba Afrique du Sud lelo mnaso moins 5 états ne 3 semaines aux États-Unis mais sango ils ont vraiment que ba des matchs ils ont la terrain zoning c'est la bataille si ba biloko te ba pime no se tobokaka na koganga te OK monsieur soka pa monsieur vieux changer pine wana do mungo na stratégie na ye oza na chéri na biso na ndako ngana na mosi na ndako sela na mosi na ndako to le tuna to lingana ndeni to ta ona libala bosembo o ngana te lingana na école bino ouais mieux ta classe OK hein nena tena pesi bon mariage na petit na décor artiste ilonga ba petite photo na madana se mec na biso ba ça comme mike donc c'est fort possible de gagner dans la classe oyomona monsieur ba ngaba na matanga monsieur ba ngaba fuku ya mutu moko nyongo ba ngaba beta ye OK pour dire ki kamade ba yakana ba tanga mu fini kuté pour ki kamade za partout donc na prison na école na monde média na monde balé yanzu ki kamade ba tanga mu fini kuté ezali kwa nzunga soyi etonda na munoko moko te faut boka ebele po tonda donc marketing oyo ba massa ba sali ponze na massa succès yango te biso photo sala OK et là bien tenir à plage chemise à plage sandal aux hommes pépé na pena le papa na balme respecter le week-end quand se respecter week-end na chemise mais na kwa kasi voilà surtout ça biso na toni to bombi nzoto voilà cela tu peux polo abombi ka nzoto ya Pepsi la Pepsi so sengi mo mata bana to na mine ko kati mati ya Pepsi abombi ka nzoto cameraman ta chemise abombi ka nzoto so mabela ko ngala za ndenge nini ko ngala pa ndima musala na yo ezali defo sala musala ya sala
soki oza architecte bino tu fo kodonga bandako soki oza maçon bino tu fo ba maçon soki oza ingénieur yo oza plombier amona neti yotanga mingi te le plus grand défaut ya congolais yango wana alingaka moto asala mosala oyo ye asalaka faut diversité ya mosala ezala album no ndenge bimisaka oza na marketing na yo oza na ndenge osalaka mpo batya yo ka biso moto oza na ndenge na biso tosalaka mpo batya biso ka biso acceptaka ndenge no yo mpe accepte ndenge na biso emame ya fondation licence aotala yo emame ya yo aza na expérience asalisa lemba mais soki bato bobalaka mona ebimba chauffeur ekenda makolo te bakomotongi alinza kuna pepe kale mtemuledi avia mokilia omoka wanzali mino bato amema baza te tai emame ya nde toyoka mbula na mbula asalisa ye maza balarade le bakoma soki milio baoyenisa ebima mais ye moto akolo lisolo naningaki trop momona mokolo asenga lisalisi yango na zwi te nakende ebimba ve mo abeta mbunda ebeta te nini alexandre moto obeta mbunda te mbunda yango toyanduli moto obeta te mais chauffeur akunda ebima ekenda makolo naye alexandre moto komema te mema mbe afume bato kombe alexi bato kombe antuka na ndimaki nalingaka ye omoni mpesa na bulome fo toza na ndenge neso yana biso awa opération bazoluka égal 10 ezaka na 5 plus 5 même na 6 plus 4 na 7 plus 3 na 6 na 8 plus 2 na 9 plus 1 donc bato baza na formule na bango neti sikoyo oyoki na osala album na yo memi bapays tout epesi bino bakar esali niti esuki ezozi osali plan moko epesi 4 émission na mapango sikoyo banini oyo yo asalaki makasi wana eleki ya biso ngai namona voiture yaka na euro esala sila na bandal namona master nanga JDT na Jordan Kusa bakota na car matadi poto eti poto matadi bakoma na bandal te na pont kaka oyo elundi ya bulundwa basi tosila nati mais soki okosanga lupango moyaka na ngaba batuti wana makala soki osanga lupango moyaka na kimvula na kitambola ketuti wana omoni batuti wana na victoire jamais soki moto ani bapaya na voiture parce que pesa suba na voiture napesa bamela mai na cuisine mais na lupango ezalaka donc na lupango eleki car même na moto mosusu amona nefu na bakisaka bakar mosusu na bakisa na montre po moto mbongo ta bate moto koyebeka to tunga malasi ebisa soka jo anginda po malasi eza malasi ya 1 million eza ça c'est vrai le whisky le plus cher du monde il y a 28 millions 28 millions whisky le plus cher du monde il y a 28 millions des dollars des dollars mais ça mosala to ba seneti moment ba conseil la société parce que bozo kenda to ba conseil de revoir lelo na pourquoi lelo alors tu veux t'appeler moi le samedi nous les États-Unis na oncle Sam ben on paye oncle Sam États-Unis avec vrai comme on pays à oncle Sam très bientôt là bozo matami qu'il y a poto je sais pas Blanchard Moussaka comment on a déjà visé Bimi Ebima déjà depuis le 14 août mais Bobomba li sur les Obima maté depuis le 14 août Bobomba li solo lelo ya fallu le 14 février est-ce que Bobomba li solo pourquoi et na tuna boketu question ako répondre na te et so va pour na bien commander pour na mona na kan korote ni ata na mundi ko kufa wana combataka ya poto na ba te so ko tlem sexe donc bon nan su babe masombo ti na tuna ba question ba répondre na te tu ramboma tu peut potala ni na ngo le boga ba mettre wa ina mettre magouche mtatigala tu ramboma to potala ti le ba répondre na tu na musique ni bo pexera beta na poto au tu n'as oui parce qu'il y a un petit peu bêta. Mutunanga mo doga barambo ya bêta. Mutunanga 600 Suzuki pas la ciment. Comment na bumona a bêta. C'est le a bêta. Je vais plus à bêta. Roi David a bêta. Nani aimer le grand chanteur à chorale. On a payé me belé aimer l'alias. La personne alias mbote. Yaza a bêta. Nani ne para Master moi boga quoi après parolier signé comme un chant abolaka mutunanga parmi les grands paroliers qu'on botan a été miaza et puis il est vrai après un grand parolier pays non doako abolaka Nathalie afande mon gouverneur vous appelez ça la chef de caisse comme gouverneur abolaka mais pourquoi ce comme la BCBG mes amis latino est victime
jet set bango te moi tawo bango koma musique mo pex ototaki loin ototaki bana biso babeba mais bana be la communauté lelo bana biso pe parce que ganika ba les premiers ko ba mde ba mera ba les premiers ba kolombo bon oya tisi ko ba mera ba mera ba les premiers bana peut faire musique 10 ans ba congolais bana biso ba congolais ba mera ba les premiers te OK ba mde ba mera les premiers mbongo ba bon bon ba biso te beta te oto nozo to linga basi na bango to molinga bana na bango ba longoli et comme était musique beta na 2080 bino bozala te comment on peut faire promesse mon ngolongo zate c'est quoi muyibi ah on a bien rabo so ya promesse mon appelle na 3000 ans ngapo na zate mais tout le on peut ça monter loko za ba argument solide de répondre dans monte musique beta te pona ni même la niture ambo na pona mabele avec ça sur 21 mots ni ce soir tu vois musique beta la salle ni sauf Zénith Olympia papa na bango Zénith Olympia ni comment à l'aise Zénith Olympia Bercy ni la niture ambo matangi ni arena on va me dire ma grande salle on est bêté donc on a sorti bafle et quoi ça mire non comprenez le combattant pas na ngati lelo ba combattant ya mayele ti OK baza ya mayele bazala ba Londres ba Belgique ba Pérou ni musique bêta na fait ça bon so ba combattant muto ça été ndenga na mona bango lokola muto atu na kambe la pharmacie c'était la chapilipili voilà kambe là parce que aba ki s'habiter tant sur pilipili ah beta masala musique na politique mais si yo banga te yo ki ne France sango ki ne Belgique ngo banga te ke ba combattant be ba roya pe na simana vrai combat ba beta mutu ba fiction za mbon te ba filma ngo te so filma c'est une blague comment filma ya mbon Mike Tyson na obundana li OK ande tetika ya obundana zo sina comment mwana lingala na France obundana mwana yolo na bena na kitambo mais filmer voilà pour sani elle est mystique. Pourquoi on a pas sex tapte? Parce que plus la table sex tapte, il y a une belle gamme. Il y a moi si moi c'est dans un an. On a tout le monde dans la langue air tout. C'est le terrain à battre nous sous. Là le terrain à battre nous sous. C'est non. Quand on a l'icro, là on a commencé à commencer à la matière ni. Oh, maintenant tu ne sex tapte il y a Evana nada, famille dans batinde, Evana nyora, famille dans batinde les ngam. Même la pareil. Alors là on est nyora mystique. Abile meki ndingi pala ndolo ka suki na sebuka ngabite na yezu ngwa ote fana da batile ngabi omoni le congolais za lukuta kaka et belete o fo boso musique ebetite pendant 10 ans et ça et changer net ni et l'autre on commenter ça sur idée moro babotoli bulangala babotoli nini belobi nini na musique ou si on te kebeta la boulanga nango bino bozo yate combattant ni atinda leki na ye à côté France te makita na boulanga na masiri ata la guerre bon ke Belgique so mona nite azata ba explication ba leki bebo ya on so na western na ati bleu bleu zela rozwana tes amis de grand la goma voilà donc eza mutema mabe congolais ba congolais bele ba bongo omoni ndo so azu chance na libulu ataka shell na liboko na kati ya bima mu congolais so azu chance na libulu ataka ayo somba pa ya zipi bana kati congolais ni so jouer le rôle faut mona ke danger o lula kaye o senga kaye ça so senga te so lula te comme so ennemi oh d'après mon ndele moko ça va moko lobaki ceux qui ami a comme ennemi yeba ke zalaka ni ennemi maneko ko sala hypocrisie ya ami moi semblaka abi ami etika la ami awa supporter le makamba pa pamba ce qui ami le supporter qui yote ana critique acceptation te ami comme ennemi azalaka ni ennemi depuis ben non tellement comme mikemi comme na ba no so banko no so ba ma communauté voilà ami comme le bon ennemi te voilà c'est le bon ennemi c'est azalaka na ennemi po ennemi ko na mbeli na munoko te ennemi ko na maloba sukali na ba fleur rose na mbebo mabomi na mbeli na sima mukongo azo betela yo. Voilà. Mais visa aujourd'hui, parce que le moment polémique est vraiment moqué sur affaire visa. Ambassadeur, polémique des affaire visa, polémique est quota. C'est l'ambassadeur, parce qu'on a un visa. Non. Tu vas corrompre ça, visa, mais parce qu'on a un visa. Ils allaient par rapport à un concert, ils ont été malheureux, l'ami qu'il a posté, le fallait couper, à Zoli, mission, visa. Il y a 4 ans. Bravo! Même. Bravo! Habiter la part de la combien d'années? Quand tu as la comparaison, il y a un visa. Nous avons un orchestre. Il faut respecter la limite parcellaire. Et ça, tu peux même aller à des alors comme on sautait la nuit et tout.
Lui, le fond moi chama des no kwa pesa mbongo. Le ngala ni chama des no kwa te. To chama des no kwa pa na bino. Ah, ndema sa muka tsozi tozo tsona na bumwana abasoka pa ina place de mo na pesa mbongo. Ya, ominga na za responsable, na responsable na nani? Oya moi sina ba ni kasi yimdo bota banana. Opesa mutu tout plaisir yo kango yo mo kasi responsable yo. Les facilités individuelles, les salaires c'est individuel. Alors, nous tous la concurrence à visa dans orchestre sont le pancala. Oh tout, à 8 8 personnes, à 10 personnes. On a orchestre n'a blanchard, à terre na bête ma beaucoup na papa chéri. Et le but bravo à l'ongoli, à lutter contre le chômage, à aider les chefs de l'État, à aider ma famille pébélé. Peut-être que un visa beau, na que moi tu connais rien non, l'intégration na que mikili. Batu na blanchard là likoni ba likona ngara mulai ya pega mke par rapport à sapato ngo kablanga to par rapport à kecho ngo pesa. Parce que ngo 46 amuto madi ke même na kuta bangwa. C'est parce que 42 43 to kabulana ivi pan. Au parce que numéro 3 ba bébé bazali ba la baser. Le pesa nga kaka. OK. Au moins ba leader na so ba la ba famille pe ba pela ba ndeko. Ba master ba on peut balika ba master ba bébé. Mais ba tika ba bazoli biso visa. Tokende donc total ba quantité. Muta pesa ratanga nombre te. Donc oya rejoint 54, on rejoint 30, on rejoint 70 pas na biso ça et les musiques. Combien de visas? Ezara d'après nenge producteur a sengeli bino bo kende tonde bo kana producteur. Peut-être na version en 2003, toujours à 100 et 50 to kende 100. OK. Olympia taboulé na 74 toujours à 100 visa et 50 kende 100. OK. Bah voici que na 30 bah 20 même tout le monde rappelle fallu bah voici que na 30 bah faire bah voici bah 30 etaka nenge bo kana producteur na minutage ou bien bah jour bon ça la paille wana ezako na aéroport voyage il y a une semaine il y a une valise à munene na valise à munene na valise ba okamo yote ka kilo parce que voyage dans 2 semaines to beta 4 conseils il y a le bilan même 7 minutes je mona donc on a juste 54 visa fallu bravo pour alongo le chômage à aider ma famille biso pété na oya biso leader nga to tanga ba chiffre na biso te donc to bombi mais to kenda ebele OK oya va pas uta ki Londres akende ki pebele bobo to na parce que ba boostage wana et na musique ye kende musika musique ko tambongo masolo ba combattant et diminaka parce que ce nazo bundana yo nazo beto ba ko likofi ko tumo zo ganga ba aïe na kotika tout le côté na lobeto ko côté wana on repole la côté wana mais c'est comme si la c'est tout pour quand même a comment l'avantage mon a payé à ça la publicité abote la pays abote la moitié na mabele o leto sili kabisa comme ça kaka na côté sur ma série kaka na ba comment ko ça publicité na continue voilà le béguise à Kinshasa bien à quel point témoignage pasteur moi dit sataniste a ça témoignage à 6 ans à 6 jours beaucoup là tabuti ba parfait boké abeta ma sola lifelo pendant 6 jours donc na la ta rappela na publicité lifelo na ko ma hésité na paradis on est sur Matthieu chercher premièrement le royaume des cieux le reste après on va la publicité mais ça le roi il va makambo on nous a donné mot épisode 1 épisode 2 donc on a titre sur épisode ça le roi est même gauche donc il avait un roi de Satan il va le roi lifelo parce que titre comme la et peut seulement mailler et vous savez mailler que lifelo ça na lola mailler na lola était ya ba tu ba la mission bien na mingi mona na suka na mona juste le mission na qui m'a parlé na muni neti nana ke douche na Satan Madeleine à la toile qui va faire bon la question sur toilette et voilà mais Madeleine na kuta Madeleine o Madeleine ma ku biso Madeleine na ko mama bete mutala na mama la biso mutu mama so la na mandeni na français Madeleine c'est comme l'émission je me demande la toilette nyoso faut la population sur la toilette pour des moments où la ko Madeleine comment ya mwana Jacqueline mais Jacqueline alors na chance de benza mai to na kivo to tika ya loko Jacqueline a roté le seul to sala la toilette de mutu na amte mabe le Jacqueline a yini yenda zo ida bloko elle kuta qui m'a fait des stika ba sali yango pour la hospitalisa biloko to leke zui et lamba ya ba soda na nzoto ebimi na sima qui va te musala yango yango Jacqueline na ya lukuta Jacqueline na toilette n'a la route existe 6 jours pour ça Satan moni lebi tant que na mairie mai na liaka 160 personnes photo kango au côté plusieurs vidéos là ba micro voilà Bachar Moussaka alors ba no la biso mba za la lambe na donc bravo na mututu la leader tout a aidé président de la République na kolongola batwa na kolongola chômage na kopesa elengi na ba carte belé
Ok. Merci à papa chéri, pananga moko la charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci à papa chéri, merci à Werason pour tout le monde master tindeki ba keneki ba Londres ba yaki. Merci à Fali Poupa et pas même maman ça na Arena. Merci à Ferre pe na yoki pas aux États-Unis. Bongo. Soki yo ozala mbongo, nga mbongo. Kindoki na ko yina na ko tonga ne ozati. Ok. Kindoki na ko yina soki moko azangi. Yango na senga raté. Ko senga na nzambe ta bo mamwinda ya vie ya bozui ya camarade na yo. Senga na nzambe na mwinda na bozui alongo la mpula cha projecteur et comme mama makase belé. Et comme moi l'éclairage belé. Ba mbongo tout ba patron to monaka. To la mo ba $100 la kati. Na va la boya ni monsieur ko damboka na mobulu. A petit. Pesa numéro M-Pesa. Ah, le beau-frère de la République, David Mangaya. Ah, Benambré. Pesa un numéro RTL Man. Il y a des embêtements. Vous avez de la TV le billet. Quel est la 155 on a lié, mais là, sur 300 mon chaque avion. Vous savez, si vous avez patron là, la semaine qui va courir. Là, on a ça. Vraiment. Question de la Boy. C'est comme si l'isolo a fallu, il y a un visa. Pour la première fois, tout le monde va le bangon les autres il y a 4 ans, 5 ans, visa. Est-ce que historien Blanchard Moussaka vous a une idée que Marambo Isa Mbala Libosote ils ont artiste ou déjà Salama Solongo na orchestre monsieur na royeba belé belé que taboulé azwara 100 biso beto azwara 100. OK. Pas fallait pas juste 100 par rapport à 4 ans 5 ans est-ce que moi la secrétaire na orchestre na sala na administration na orchestre na pe leader moi ça travaille mon ngamba. OK. Donc on est dépendant de la secrétariat na leader. Kolo ligado l'idée na administration ba tu ba 30 visa, 20 visa, 100 visa. Bon ba ba wana mango ngate. Na l'essentiel nga naza na liste na nga wana ke nazo ki mbata nga abonné de forme voilà. Wana nga obi baza la visa, bravo. Obi baza nyango. Base nza ça le fort ba rozwa kaka. Pour prière moko na yibaka papa chéri asalaka ngona 2005. Le samba papa chéri bazangi bazwa bazui pe bazala po likumia na kindoki eza nganda ko futela na mitema ba peuple congolais tenyana ka po misu bazui misu bazangi donc ngala bika bazui patana ke o bazui côté na c'est bon gloire à Dieu ya bino 1 an 2 ans ngala bi ba pesinga on azana 6 mois na plusieurs rentrées mais nazo au deuxième fois na 6 mois plusieurs rentrées nazo razora nanga voilà denga la jour du visa na kokisaka nanga ngoti. Nazoki ya 3 mois tiré na scène na 16 jours. Nazoki ya 4 mois à Dubaï na scène na 2 jours. Na les autres dépendent na COP na Kei, na COP na Ola, mais l'essentiel visa au bazou l'orchestre. Et le grand visa au sali démarche au juillet moko. OK. OK c'est zolo. Mais la compagnie OK la compte compagnie na bisa mbongo go passe 0K. Mbongo ya kata mangole ko kese futilanga mbonga vise futilinga mbonga billet compagnie kala musala na rotoka omona osala butu na utosala émission na Karibu na yena pa na sala émission na Rose na 6-18h mulini na tozo sala émission so na 6 na ke concert 0h 5h so ki na lepe le yanga na 2h dans la raté mona 6 jours na concert na zo ya tongo parce que les 1000 francs na ke pour payer moi na France ma bezat na ke payer les États-Unis ma bezat elle est visa on la compagnie na tu non papa kengo ado dabi nazana na 200 parcelles ba bega na congrès national. OK. Ala procureur général na 74 ministre premier ministre 3 fois c'est 4 fois ma belle nga poto ya compagnie et ba reconnaître mayele na yo ba reconnaître savoir faire na yo ba reconnaître boulot na yo nga poto za ko futi tike mo quand tu fois Blanchard Moussaka voyager na compte abisi na la voyager kaka na voyager na kaka na voyager na kaka na yaka nanga depuis pour la révolution là ko kasu tanga te muta monga tanga mbongo ni mingi te mais pas bon on les a pas confiance ne peut et ala mais voir mbongo na wa bank on va na mkoko le tatou autant se ndako na zikité ça donc on a tanga ba voyage te pour mettre à nous la bensi moi sinanga 10 fois na zo c'est 10 fois le OK François na mata c'est mino ya kende na le madame nanga basa mo c'est na mutu mo c'est na pala c'est ki elongie na côté ndako no moni valu de madame ya voyage côté voyage ya mobali côté parce que la madame na compte mobali na yi Blanchard Moussaka mais na compte musala nanga papa chéri bona musala ya otamina na tokaka proverbe ya benga rapso ba voyou ba benga rapso ba kombo tout yango nde nazo zwila. Certaines personnes disent que Blanchard Moussaka certaines personnes avoloba bali msaso ba père na bango ba ki batanga comment certaines personnes ba père ba kombo te ba pierre ba la kombo te
on va certaines personnes va voyager là-bas, on te bazar. Va voyager à la commune. Ça le moi yolo à Kengaba. Mais mon araba makambabatu. Une fois, la chambre ça va aux États-Unis. Lelo, bah même en France, il peut pas chérir. Ils ont mal à liboso. Non, qui trouve ça jusqu'à 2 heures du temps en France. Ok. Non, qui t'était pour Nazana les États-Unis, bah makamnangai. Ok. Un mouvement. Donc tu penses que tu as 2 heures du temps. Ok. Ah, tel cas, pas moi ben on va beau-frère. Moi France va beau-frère, Europe va beau-frère. Na tika ki semaine là-bas. Et na tika lobby. Na mbongo na zora pas papa chéri. Ok. Na mbongo na zora pas binada, na mbongo na toka kaboy. Lobby na futé semaine na bango moi sinanga ticket na zone na Air France lobby. Na novembre, le 15 novembre il y a sous. Donc sur le novembre il y a 11e fois. Sur mtati na moi na poto pamba zone sake boy. Ana donc à 23 ans. Le soir na donc na 23 ans te ba lekio. So moi ça deux so na la lita na reflabo on na reflabo pamba dans ma direction à faire na lita na so na imité ya ngulu na reflabo pamba so la lebele hein so ta kwanza ma bien cher tout ça na pocherie à télé mkono yi ah donc à 23 ans donc na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 Abayang a donc 23 ans comme madame nanga abengisa 12 personnes na poto donc abengisa pas le abengisa maman na bango abengisa na koko na bango autokufa
Personne n'a vu que tu n'as pas poto na mbetu. Mais respect. Makamto ko pena madame na kendango musala masala papa chéri na tukena mutoki nanga. Na kenna mutoki nanga linga makako soka kufuna mbuma na munoko. Abi non ouais, ba banga pona mbuma. Pourquoi nyoka kosaka eva na mbuma? Babi ke makako ndekolo mbuma. Soka ki na kopo na pa makako comme c'est rien puis wala plan ngati. Ko kosela mama mabe. Na ba kosala na mbuma, te pona na kolombuma. Donc elengi nanga na kende poto na musala na salaka ni papa ke ngwadela ba poto na nyozo kenda ya boulot papa mboso prêtre ba poto to kenda ya boulot tous les ministres ba kenda ya boulot ngana ni poto ya boulot ya boye na tinda rango c'est mec na bino abinga koma bien mais bika na fait na likolo ba mbutezi ya bébé ta koma bien 8 heures du temps vraiment le 15 novembre là on s'est sous. OK. Le 15 novembre, tu as parlé. Le 15 novembre, même toi, bon, la rente de soucis. Donc, tu as tinda de moi. Papa, c'est ça le fort. Travailler na tinda moi, c'est na potazo ni sarai. On veut être en Belgique, Hollande, Belgique, Boborana. Et puis surtout, c'est dit qu'il y a un gang à la donc c'est 23 ans. Au hôtel, muta kwanja ngai sana. Na mona naturel, c'est naturel à droite. Naturel à droite. Mais bien sûr, vous savez, Wabina n'a pas. Mukili Belgique, France. Oh, Mukili, oh, Mukili. Mukili ya poto. Yaya, moi qui États-Unis, moi en France, comme à mon village, moi quand c'est photo. Oh, on va ensemble. Oh, pour comprendre, tu as la préfixe. Il y a 0 comme. Là, il y a 0. États-Unis, il y a 0 comme. Canada, 0 comme. France, 0 comme. 33, tu l'as vu? Un pour moi, 33. On est dans la zone là. Belgique 32. Bete, ngana kenda déjà na suka mboka. Na kenda bana bon ticket zani. Ticket ka yo ticket, c'est Europe. OK. Et bete la coupe d'Europe, bete. Et puis payer sali Europe, la France, Belgique, Allemagne, ouais sali yango. Il y a deux pays. So comment là ba nete. Deux pays de ça Europe 2. Grèce na Turquie. OK. Il y a pays historique. Grèce na Turquie, je sais comment. Na Turquie, cimetière ya sa Mama Santa Maria. Et na pays neza. La chose est là. Exactement. Ba mabanga ba bete Samson Bukarabu, ba tele karangwana. Eza ko tende di ngutu yo ana matete ata photo pa mbochilete na entrée. Ce que vous na Samson, eza na Turquie. Église ya Saint Paul, eza na avenue Garta Salaya. Avenue 1000 personnes, avenue ba ka belé. Na côté église à Saint Paul. Paul bon la Bible, église na côté. Est-ce que c'est le premier métro il y a en Europe, deuxième la Grèce. Il y a un de Sali, et on comment te Sali Belgique. Même la valeur ancestrale la bique qu'on soit en Belgique mais ils sont à tous en moitié. OK. Donc ce Congolais ça tout est mais belé bazar animé la complexe de infériorité et de supériorité. Au moins la boca ça faut changer de limiter, mais ça doit tout refaire. Attends, une place là même doit tout refaire. C'est que Belgique, avant comme pas comme il allumait ma boule, bah tenir moi quel caca photo. Et ça bouzoba. Porte ça la mutuno. Comme nous on a porte avec nous on a qui. On véhicule. Au père Abakar oté ka oké ba duba oté ka so ba la porte be ba kuna ba bon. Ka père Abakar paté kaka akenda ko sa ba sa be belete. Et be ba na mikili ba mata avion moko. Ouais le wala njili ya comme là la France. Amatali la train. On a kisasa la fisasa na bwa matatea masina ti kitambo. Mais TGV le bi ah TGV le bini. Train à grande vitesse. OK. Nous avons la France à 30 ans, on va montrer bien. Ou comme si tout le film quand c'est photo là-bas à 300 mètres de hauteur. Oh mon saga, nous t'avons Gustave Eiffel. Gustave Eiffel même ça la statue de la liberté. Nous t'avons maillé le ndengeni. Na mi chroniqueur mo rapport to ngina karibu. Abinno. Ba te belé bazala ba diplôme belé mana maillé muke. Ils ont maillé le belé ba diplôme muke. OK. Londole na yambi. Abinno. Et patakanga tu vas na roja bino et patakanga abiso zo le bato jora big na fait pasteur mo hotole la ta bien hotole la mama Marcelo papa babino dego ke la likolo na exemple précieux na au compliqué na tuni ngabi pasteur Marcelo son excellence nous le bambi obi papa mbabe tsarabato akenda ki test na viva guitariste papa mazui à saison à l'université
université le ministre de la justice ex-ministre de la justice de Viva ministre de la justice Didier Mumengi ministre à quête c'est la vie va va faire fois attendre la classe ministre au moins comme si bato ba qui musique spécifique bango valeur lelo bote voilà papa on bano hein na tout Marcelo OK na dit parce que Proverbe 25 verset 6 il faut répondre de fou par sa folie. OK. Proverbe 25 chapitre 25 chapitre 6 hein. Bon hein? Ah on va passer au Proverbe 25 6. Et le dit il faut répondre de fou par sa folie. Et moi je dis à ça je peux expliquer la tune si les choses sont simple. Donc on a fait un moulage à côté parler mouloto. À côté moi c'est qu'on a Bali liwana à côté azina ndoko na ye ayina légné moi en États-Unis na ari papa asengi donc la longo il parle mouloto ne ki maman Nzambe akena bango 5 bote pasteur Atoms aye pas mouloto à côté maman Shilo na déjà pas moi c'est bien avant Mubali bote Mubali bien na tika na punisa yo amina voir la fin de moulage pas ari papa ba to mbaka temba ya ko le voir moulage ba voir temba la non Mukolo voit moulage. Azusi le madame baleli wana. Mukola longa pa moleli maba muloto ba longa bango tout. Boyete? Alain Pela, avec na Séguin. Na pas papa chéri. Mukola moleli maba papa chéri longa mo atiki Séguin. C'est que bango tout. Na ya sali malamu panza. Na na suicide de mutem. Question les a passé. C'est la passité o ya kutaki mutu. O ya gina mutake na mutu. O ya tiki pardon Alain Pela legi bango. Alors, tandis que le salut individuel, le péché aussi, le salut individuel, les fractions aussi est individuel. Donc, on a mis ma belle à mon coup, là, qui est un tika ségué. Le ségué chef d'orchestre, c'est beauté, à ton milieu de 3 niveaux. Pour ce qui est un joie monté. Deuxième syllogisme, pour la personne qui met la réponse. Deuxième syllogisme, représentant d'un ministère chrétien, se paie à son âme, Charles Mumbaya. Aimbi la primi c'est sala mon sala tout à kali tout à l'itouma c'est que le ya mon sala la primi c'est mais la primi c'est soukala sentiment il y aura note à ça dans studio si fille wana kimvula directeur artistique na Yama Yemba j'aime ta la fait partie la ACP OK awa l'école na tanga 13 ans mais yoga mené au pasteur Marcelo à ça faut chanter et pas une même divagation et mené Yembi Yesu yakali susu awana mokili Yesu zomante belelio mokili mobebi satana ninga meme so ba mo balé na la minza manzam po la puni surtout connu de rolangwa il faut se rejoindre noki OK na so ça na la sepesi nzam emene ya ba so so emene na mbaya kaka emene ya mama nzila nzulu nzila velele ba chercher premièrement le royaume de ces la matière mais mon mbaya na deuxième nzem téléphone tu m'as trompé au téléphone a commenté comme à deux places na maso non so ko était botour boso na minze manzam papa yo so na fête na yo arama auteur hein so na fête na yo o beti nzemba bata mikili la tamukili na teki ba ndimitu ayop OK le pasteur Marcelo za lukuta tango na bala mama na biso po balaye tango na mama na biso na fête ya libala bataki ba kokala ba publicité Bacha 15 kaza scole, oui kaza punis, ba kaza tout le monde là musaki batu. Oui kaza punis ni de qui sanga la tamba, o sombaka. 20. Makaso sombaka. Bete? Po bala mama na biso, yonto là musaka batu mukolo wana. Boso yo za mukolo wana. Et puis faut ça le lendo, les quitte à Nzambe juger batu. Non, Jésus missionnaire pour la brebis égarée. Parce que j'ai dit, avant mon apparition sur cette heure, j'avais vu aucun juste, pas même un seul. Sur mon arrivée, Marcelo, il y a un bébé égaré, il y a un bébé qui parle à Zate, à Bala et Bala Swananzan. Samuellement, Bamoukbabolo, tout le monde a mon Congo, au Bouka, maman, Bouka, maman, papa, mon Gombo, il y a mon Congo. À Moutou, à la tapatane, à la tapatane, Ernie, Salomon. Mili Bassi. Année à 365 jours. Ameka couper Marguerite Bengi. Aluka plata patron Georgette na posana. Ameka la ta training, télé ta cheli boko. Mili Bassi, Salomon. Exploiter sagesse de ma pesa na exploiter na sens fou. Mon frère. OK. Ayuna la vie de loin. Et bima pa banda pa na. Roi David, on dit l'homme selon mon cœur.
atobeli biso akengeli azwi soda na botisi mwasi na ye abengi soda sente mwasi wana asaka bima na mwasi wana nzembe ezala ya mwasi wana soda boy atindi soda na fond alongoli munition abomisi soda mais l'homme c'est mon cœur omoni totongola bato ebele paya aza te moto alanga na Jésus 3 fois Pierre si toi Pierre j'ai baptisé mon église mais moyibi oyo ateya na Jésus te makolo topepuka na kwa alobi na yaza bia biso yende biso te j'ai dit aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis le premier habité à l'eau la tile et arabe moyibi pour Jésus a dit que na bien avec le monde soit je fille Jésus a dit que na yiko bote mais Pierre il y a fleuve atamoli likolo Pierre na kati ni kombo na le libanga batongela l'église awanga na Jésus pas moi na mwasi alors toi tu vas combattre nzambe te juger bato papa mbatambo na vie costume c'est 3 licences oui papa mbatambo na bato ba bebisi mutu moko te puis idole na papa chéri comme ni avant ça makambo alors tom ça tout le monde entier ah mais nazo bete donc idée ya zé quoi ya osala débat na Marcelo c'est normal ah lié wazé quoi bible le katika ni makambo yazo ka base yema Marcelo ngo mande funu mazanto muna ya na wa emene akumsa Marcelo Komisi, Juif na Marcelo Tunasi MT, na cher pas battre le banzambe. Pas tu es censé te avoir ici dit l'Éternel. Mais papa m'a Komisi Juif na bar, na église. C'est comme on dit na banzambe. Na ma kinza respect. Yo Komisi Juif na yo na cher. Mais papa m'a Komisi na bar. OK. Donc au moment bango zwa terre le bapo, na benga bango ba combattant. Na mona bango net ba boxer. Na répéter na salle d'entraînement. Vous avez ta salle de ça va profiter qu'il y a une ring totale. Tu vois. Tout le monde va bébé à body gamme à body bormo. La gouri na bag na salle na nini. La salle a besoin de bas. Hypocrite. Deux fois qu'on se bosse. Oui, donc wana zo beta salle de ça raté la blora pour ya matite ba miniser na carte. Et là comme là Mohamed Ali total. Mais comment au côté de ça rotation la liste moko. Bon bon sangai na le mi ngai. Ah, le père a beaucoup de temps là-bas. Tu me l'as oublié. Tu es même tu vas théâtre. La télé c'est le théâtre, vous n'êtes pas théâtre, bien. Comment tu dis ce que tu dis? On est accident. Mais combattre sur la mutu, oh malo. Pasteur, tu vas tchabi sur tout solo là. Tala. Pasteur à côté jeune, à commander ni. À comment moi danger? Gote. Parce que Jésus a côté jeune à 40 ans. Il y a 40 jours. Mais Satan s'est déplacé dans Gomba. Donc, avant pour ça, on a dit Satan, il était écrit dans la Bible. Et la Bible dit Satan est puissant. Mais Jésus est tout puissant. Ok. Donc, parce que tu es habitué à monter. Voilà. On va lingi, on va il y a captivé moral à Batou. Ça rappelle la j'ai l'esprit à Batou. Na mono zo botate mais c'est mas na même te robota yo o bo maladie ça boye. OK. Voilà, toujours un sujet sur le beta ba tu nyonso ba sala musala nzambe. La Bible ya makasi ba sala. OK. Nzambe lobi ni na pas ne vaut un jour. Nzambe sali 6 jours, donc nzambe sali 6000 ans. Parce que mbangu asala la compagnie mafuta. Boyete avant que tu papa foi info, papa foi info. Papa foi info boto la nzombo comme papa foi info. OK. Avec mon Congo. Papa, bon là-bas, écoute, la banzangu est à côté. Papa, frère. Ok, kimba soit le salaire na yeba c'est ce qui bon. Ndé kanda na comme ça la commerce ya mbonzombo na bakwanga. Bazwa rien tété, ndé pera na boto la raya. Papa, frère. Oh, même maman bota Simon Mbang. Ouais, zalelo. Maman qui si loate. Ici donc batike la biso ye po ya bota matimbo mbanga kufa basala na boy timbo mbanga kufa parce que kimbango ya lelo azobota yanga azobota OK premier miracle ya Simon Kimbango eki kandi ya bola ndika kopola kandi bola ndika kopola tota ndika na masane bebisi masane chemise masane ngasuko asilika achango chemise songi pembe abeza na nzembe weza nzembe deuxième miracle ne mama akufaka bayaki mesi apola ikate jo abi mutabora soite so mutabora soite mama na wala mukate na la musaka ye mama petit akomaka kimbangise troisième miracle na ye oya ya na très batie fa que na fona mona bana de ba pesi koko waze kwa es grave aki mkonzi ya territoire a signé papier pour tekende
koko azoka biso na moni tina bo me minute na osineta boya ko signer koko wazeko. Ah bon? Ah ouais, na nzeta ngo simoki mbanga yekola ayeka maka safu yeke mbese telimba la moko. OK. Mama mo kutana mutu abe beleti. Est-ce na kono na papier? Ya tono obeti. Ah mais simoki mbangwa église ne bana butala. Simoki mbanga tika kimbangi c'était. Dernier le mtasala église kimbangi. Simoki mbangwa tika église kin toadi. Voilà. Bargi ba dette ne tazama mpani na mai ndembe sima utoko yangola. OK. Moi na Brazzaville comme le Kimingai. OK. Donc ça va la compte quitter général na ibebele. Ya tono obeti te. Ah ba disaki na tono ya acide tout ça. Bon ma maman bele même chaîne bakanga na makolo so baza wana akamba. So lati yalo wana okase mbanzangu tikamba. Mais so mtalati ngo awa pour déposer ya dépôt ko raté mais ya tambulaka nango. Pourquoi président Félix a doit succès et belé makamtu bo luka yezo simbate. Po kimbanga baga après siècle abetaka makolo na Lubumbashi. Arrêtez tout le Lubumbashi. La richesse na biso tout ekota minele ba yiba on susté. Mabaki bon monde après siècle. Il y a un siècle temps ekoki ba plan et bimi président Félix a reconnaître journée comme journée fériée. Il y a même temps président Félix aussi ba. Bon que ba calme nzamba zo révéler kaka. Azo révéler kama mba. C'est si moi kimba. Voilà, toujours au sujet là ba visa autonome. On a abeta masala et bina monta obeta kangote. On va zaka ba pasteur ba base. Aben on va ba qui populisme. Ba ngba populaire. Na bien on va ventilateur débranché. Si on la prise mais on peut pas le peuple souka. OK, télé maintenant. Bon il fait la biso yo ya nzambe malamu Adina Bala. Oui, il y a parmi bateau ba propulser l'église des réveils. Mais le roi Zara Mukolo ba maman tumba na ma campagne l'église des réveils bandela. C'est que bon le roi ba qui on ne pas maman ça. C'est que le roi là ba ba Mukolo dans jeune Coutinho Fernand ndem ta bimisi la passer bala ta bien. Ba za la nete Coutinho Fernand. OK. Ouais, il y a propulser l'église des réveils. Coutinho Fernand bien là-bas. Mais bango tout source na bango utaka catholique. Cardinal mon catholique a protestant quand le loco. Il y a ça la protestant mission. C'est l'église mais catholique. OK. Mais bien catholique salle d'attente il y a que les fait. Parce que moi c'est me tout kaka mon église papa maman lui mon aller faire. Et maintenant aller faire. Il faut que le trop paradis. Il y a aller faire au tout porter qu'on a déjà satané. Il faut la amigo ta paradis. Mais ça nous a les faire. La kenda qui faire la mana qui. Na moi bois sous localité hein, ba benga bino Jibin Piana, mission locale, batangma comme belé na mon logo déjà il mutagina mamba local na télévision na refinga fali makamba vivendi et qui côté Gauthier Sey côté Manix ba on balé ba bina musique ti ba qu'est-ce que la technique moko bazo audimat ya fali faire OK ba la moto na bango pour passer na batu ba voter bango tala bango te on va numéro 300 on va monter la photo mais ba pas ta le business c'est comme na réfléchir bango OK si ba ta fali botala makamani arena na bino botala mambo ba visa na bino bata faire botala dynastie na bino na ba conseil na yebe borobeta botika le beba to na distraction makambo Gauthier Gauthier Sey na Manix ba nango ngala la révéler qui batuke eza eloko sika na musique ezate il n'y a rien de nouveau sous le soleil nous vivons que des vieilleries bon wana batu ba yaka nango ba grand prêtre ba kana na wenge maison mena wenge BCBG. Tout ça, il y a un porte-parole. Bon, madame, on a directeur marketing et puis moi, c'est le président. Bisous, il y a un grand prêtre Chesco. Francis Kalombo Solution, l'homme le plus bon après Jésus-Christ. OK. Maison mère, nous avons rejoint tout ça, il y a Francis. Maison mère, Sankara, nous avons rejoint mais il y a qui intègre la base travailler la vie pas tout pan. OK. Parce que on a maman wera, on m'a papa chéri. Si nous avons une encore le voix. Si nous avons un député, bah qui parler du peuple. Bisous, Sankara, qui est tout côté, ah, tu ne peux pas m'amener là. Na il vit tellement bien babina na c'est que la bango vite bango à côté que la police on doit faire parce que bailler OK elle va voir mais va profiter de la décision des musiciens on doit réfléchir bango batik basuti bango OK on va mettre Manix azam mettre la waki mais je peux na kokala ko kitamina TVT et la mal le na mona $1 na meka ko kokala ngate papa ça peut ça na la taro même papa c'est pas bon na la taro mais au cas moi un intello comme lui atende le baquet international ba miseti baza ba local ba locaux plutôt car masanga il pour pamtaza international maître Manix quand est-ce qu'on parle d'international
Deuxième la chic. International, c'est quoi en fait? C'est quelque chose qui passe entre deux nations. Il y a un dit international, donc au niveau de la nation, aucune la nation. International, il y a deux nations. Même les îles comme la Brazzaville, comme international. Oh, sans toi, voici ça monter à Cabo, c'est bien à la Brazza. Et bien à la Gabo, comme international. Ok. Analysons. On va jouer international. On a déjà un pays, il y a des Arabes, pas la Bible. Pourquoi pas intercontinental? Ce qui se passe entre deux continents, car l'intercontinental, il y a des dirigeants intercontinentaux des États-Unis et France. Mais le tant que président Mouzaï a beau être comme grand hôtel, tout dépend de la banque. Il y a un directeur, déjà Massoud Azomaka, on a l'année, directeur des ressources humaines, déjà Mundabi a remplacé. Ok. On a besoin d'international à l'intérieur. Non, c'est un service à banquier, on a obligé tout ça à la cour. Lui, quoi, va banquier? Il va se faire bino. Pourquoi vous avez un tel de l'intérieur? Bino tout le monde bino un service à restauration, un service à hôtellerie inter. Bino le service à économie. Au moins inter porte-bonheur na qui tabu. Wande économie donc service le service inter. Dans la cave. Bino le service H, le service H inter, le service à la chambre. OK. Azomona le service hôtellerie. Bino service à restauration, Batrium. Bino service à la bar na biso. Basalo Congo, atmosphère. Il y a mon inter. On a la branche inter. Et là, on a comme un service économique. Pas tout ça, la cour, il y a des banquiers. Ok. Parce que là, on a la gauche, il faut à la droite. On a un service banquier. Donc, on a un voilà. Mais analysons un peu. Bah, dire à Kofi Olomide, une émission, il y a Sango. Et viens là, on a 5 ans la pécala. Pour moi, tout le monde a un rôle de Wallon, on a le commandant d'amener. Eh, ma femme, pardon. Nathan, on a un bateau qui tombe aux îles. On a une maison qui cause une banque avec ça. Il y a un tout, il y a un lingala. Il y a un numéro qui Wallon. Bon, on a des fidèles. Monsieur Antuna, on ben la dette tombe là na bumona tente. Anga ba kanga na conversation te, on va mandala le général Sini. On va capitaine ba combat social ba colonel général. La paquet pour général. On est là il y a ma pays. Poto ko mawala te. Ma so le ko na peli ngango. Na yo ko te na ba ngio ko ba pasero bimisa ko ka te shaka sa. Na kama ko ba yezo banga mamaleta yezo banga yezo ko te magala ko. Non, tu me caches. Non, tu es makala on est au moins caché ya parquet. Na tuna mtacha fende fuba kanga. Acha fende la caché parquet ya 4 iko ta mpepete. Na tuna caché. Oti mwana vide même peut ko OK. Là la mona na makala 150 personnes à place à 17 personnes ba chege. Parce que les bâtiments plus polis à con le makala ba chege. Ba rater le pamba ati caché monti de l'eau, mais ben moi l'académie a DJ couleur non té rouge bleu foncé, marron orange noir. Donc la couleur non té gui. Couleur la couleur. Mouto qui excelle la couleur. Il était meilleur orange foncé, bleu noir. Mais la barre à cacher Jésus vous allez là. Et ben ma cop. OK. Et bien ça va CV. Na côté makala té, na côté makala pour la musique. Et bien ça va se la si faut pas pour la musique. Et bien ça va CV. La connotation ba. Alors na lingati. OK. Na boya kama sola vio na la ngangote. Et puis la musique mina boya kananga masolo na ye azana batu na ye tuna makamu na ye nenga ko bandana na osila donc ngana bika za yana biso azana musique mais makamu na linga ngote parce que ameninga deux fois na parquet ano na mars na isu na parquet na kenaki ipekrim pona ye donc na linga kama kambunete na mona so la bana linga ya ko na kiwalon. OK. Donc là on va finir na te bon on peut atte est-ce que comment il fallait pour dire attends ben nous il y a pas quoi faute ah mais putain na nik mamni nous quoi ba tout non oh oh mais abetolo est-ce que mbo ko système que si faut pas kana kingo makaka c'est vient la pista na c'est pas on a luketu boyete voilà so makaka bois mon la racine na kingo be pas dans la chaînette makaka pas ngala c'est pas singa luketu bien mingi pona za sentir alors na bona makam na ngana ye tout na nani ngati mais le foutio quand même ba kashango ba prison lelo jibe mpia na mimule tena sala papa chéri futi mamia kuna mte futi ngate musala na mte futi na sala papa chéri na sala panete afuta mandeni bio kuna rabo mona sala wa boti na sala côté mususu so abi ko image bana ke so sala vraiment exact congolais a qualifié à mutu a bouleleo a qualifié a kangi a signé dans le vide na betelo moi si moko
balona mobali na ye bafutelaka omona esi mobali comment voisine na biso arapo peut-être bilamba na salité bo chaque journée ndenge atanda bilamba salité asalango 5 fois 6e fois abi lelo tomi kitoko sika yokola biso lelo soki kasoni eteli kitoko mbala bina ngana na pensaki vitre yule pour la salité pour vitre ya ndako pensa ngo bien te omona bilamba na salité atelisani bilamba yule ndo la salité pour vitre et non ndo pensa raté moi ça là donc comment la monara metti yo sa kuna fort le boulot il y a faux il y a faux voilà nga so singa ba tonga nga pona lingo no ba mais po ba fito ba finga nga bien na nda taba ah c'est pas possible non tout sauf ça dit non yot ba finga nga bien on dit que na Côte d'Ivoire mo quoi dans le monde mo lukuta ezo je appelle ça bien na Côte d'Ivoire mo quoi na zo mo bonatala gorille dans la section na zona mais banyama tu baza dans la section na zona gorille akufi joma ke ko bulo ba payer lamba gorille ngo balati pour gorille a été ba sala ka ba tiro gorille ba pour gorille ko sala OK je pense oui côté là et puis ça va mondaner à tout porte à Lyon un jour porte ba canette fond ba face à face na Lyon OK agani maman na kufi lui a dit oh Pierre na papite na bela ke lamba Lyon nyama makasa zanete ko banga te alors tu peux papa biyoko na papi ya na tema ozo banga habita ti jira pozo mona ivi pan ni mazane ta ala la fantine ba fanti parce que même ba nyota ti jira na ivi pan alors ngando bi wa modoko ndo ba mete fe mete waza mo ndo na feza ndo ba gikasi Uliwe nyama kwa bana mnyama tawa basema bilamba ba nyama. OK. Abi nyama so ba nyoka. Memettre waza yo bombeli nga saka saka. Ta sayi 2 jours. Ça comprendre. On profiter de ma plan. Na robetelo, au moni ke zomu bimbata lukuta na lukuta. Voilà. Ndo komweza. OK. Ba ko sele likambu po ba besaka mutema président. Or, toza tokola na bami. Yata mi na ngo boni na katoli kasa. Ozomona, ngazo ka problématique. Masaka mutafali. Mina koli na bumwana, toza ba passe na bisengoto lekisa. Nous sommes un monde, on a que kasa na kate. Na kola na ba faire, azum bon na. Na ke kasa na kate. Jango pozo wa. Na kola na ministre, bazwa lelo. Masala ngazi colonel funda de miable, général à de miable. So na so kasa na kate pour mukonzi. So na ba passe na grâce. Na za ba kamala ba konzi. Ibo na kamala ma mema kaza so mama sanga. Muso akata batu pont. Muso su waza sister. Lukana mo bana bango. Moi je cherche yanga ba komba millionnaire ba komba bango na bango avantage na ça je suis pas millionnaire donc ezele na mukili ndako ya maduso bele ko tsa mpepe bele o maduso muke o so ma split ouais na banga te na problème na na zu téléphone na bandi tag na ke ya teo na ke nani asuka na na zu solution matolo matolo te parce que na boire ba bango exactement ça la troc na fait to vana na rojengana nasuka wana tofana na rojengani PDG TH abengi biso Blanche alors mais $1000 pas timle beaucoup de gens 500 merci boss $1000 500 et retournement palais l'image à 5 2 fois aboti na sali bino tomato ya diamant awa na kafufu bato bena diamant ngana na bango na ngombe mundela data la bino na télé bolbla papa chéri aza muta papa chéri yanga ndimi diamant nanga nazu gaya 35000 na mutu na bino au moins ça to sala ba député bazo ko biso ba tutu ba ko biso ba magazine ba ko biso mo saka lobela ko na wenge bese bese kese matarat bote kese ba pesa ngam ngam matelo no ezaka ngana sala ngalo pesa côté yibezo pesa na côté wana OK zomona zomona na likasa mbongo nde bimi matelo maintenant na beto Adidas c'est bima na 1925 pas dit Adidas l'air non Adidas l'air ya Adidas bakata Adidas l'air po Adidas d'assler mutasala puma Adidas l'air mutasala Adidas et quand on a tombola va faire la publicité pourquoi plus bien nécessaire voilà na ribe ko ma papa chéri Robert na Timo mais ngana ko jenga tout lui papa chéri Robert na Timo wa bandimi biso
mosaka alobaki yango toke mais namonaki lisono moko obetaki ya ndeko Jazz Kabulu en fait problème ini ezali nazapaki yakomna analyse koma bango na bango ba vedette te avant ndika singo ngana ko jenga ndo mona biso photo ke to split na poto papa chéri même na poto otali petit yango na kinaki petit zo lukola ba téléphone muzo bwakise ozo ndima yele na ba ramener mukilezali ko to ko fierté ozu ta micro on de finga nga o cracher sur ba doyen na yo na télévision papa moko to sala ba blague te ba ni TV scène ya moko to na RTNC fo ba mako ba na RTNC dimanche vendredi ba bazalaki te bakuti tu to ba doyen na bulu fo moi respect pour les micro na ça va te imposer ba tout ba le lambon que faut que le baboye biso te imposer on la sanka ako sakana na ngabo na ko jenga ndite mamutu ko jenga ndabai na ngapo na yena boye ko beta ko ingi sa solo mo to tika ngi biso le ko za kita adiminer biso eza na ngo grave te mai ba ke bato ba ka doyen na presse ba benga so ba doyen OK so ko ni ba benga kayo mwana te na vie ko mema mwana no pa tata na binote ako benga mwana ya ngabite yote na bengi mwana ngai donc bato benga ba doyen na TV bakuta biso ngana kuta antenne A na antenne A kutanga antenne ana canal kin conteneur mo ba kabulon katikati bazangi bureau ba mettre jini tu balaka wa na télé après ko mela wana télé matin la bande bazwa Francis Kakoni c'est maman zo master ba na lek na mwasi ça rapidipili nani Nicolas dans yolo bade comment Kimi zo comprendre Arsène Kamango na Benedette Kamango donc mona bango oui voilà nga c'est na RTK fonga na ngala plateau na vio wase quoi OK wana na jeudi émission ya TV télé Marius na Yanné King Munga OK na mona France la coupe ndanga za papa mukelenge na ndekone Blaise wanga ina bango na raga na mona ndenge premier mutu na radio na raga bibi ba joka ba yeti ba total de sonti ba NL ba non donc on va makaka kala on va essayer ba matali tapte quelle soit pembe ya mukolo ezanga le ngwangenza te tina ba sokola rango la ngo o saka na ngapenza pa mbate donc neti yebo puku na TV puku ezate so zivese la pera pa le mukuse yale wena na ba TV le ngama le ba pera pa lu moi je vois ta bon azana batuna te bon na poto za de sorte batu bazala na poto na bana poto parole moi eza deux nuances bango bakenda poto mais bazala na poto te bana poto eza ko ba biso te ko soso na mai na bota mwinga bo ba bon te amaki so biso so mai ba biso so bon mot ko ba tuna ngande bazo réponse réponse nous donne tu n'as même pas côté de mai to de soso c'est que soso ndabota mai OK on a côté date date est-ce que mai ba yiba on bande non à gros ça na fait poser monopole à plateau faut respecter même ba yana na via polémique via refinga yana linga ngo sous to créer ngo sali makambo sali yika ba ngani na ko bete sous deuxième et no continuer à tout ça débat na moi ba décision ya mo pas na ge pas na pesa ngelote na ba benga nga sage ba benga ngentelo ba ko ngana seknyami kitatina sete pona ba mabuzoba comment fa kene zona sanga alarme mo saka na sanga kufa mais alarme etala kilo neza likolo nango po beta beta sino sesa na voiture yo na pas rebelle alarme po beta etala kilo neza likolo beta so funi mo atam kwa kala alarme beta jamais ndekateri kwa kala alarme beta likase ko kwa atam kwa kala alarme beta so ko mo ndekateri kwa kala alarme beta sika alarme de baby OK mais beta mais oui ba régler grand mabe biso to kilo na ba sankara voilà ezate lieu mozo kenae o sa lieu vieux mbozo gam no ta tene lieu tene léopard tigre panthère na no mbwa bia so za piti bilo ya mtanjiri atika ba panthère pa mangati fa azam kie chez biso na mondo o ko ba biso bongo mbala moko ti poser le moi veste moi ni et puis analyse ni osala ba sala analyse ya fali faire analyse à faire et fali o ga va bango ba malage ba lai ba papa chéri bazalaki baza ba wera baza lelo wenge muteseli makambu tuzo mona lelo mais c'est tout masolo ni asikeza lelo ni asikeza lelo voilà biso makambu so betara ba ya ba meki wakana ba seske molenga ba batia ba
Taboulay, Papa Pascal Rochero, Taboulay, Sédar Senghor, président, il y a Sénégal à Benio, au cas Bizoua, texte, Tchamo Mélodie. Pour Taboulay, quand tu as Taboulay, Sédar Senghor, Ezali, parole à coûter un écrivain. Écrivain m'a ramené tout à marango. Parole m'a ramené tout à marango. Bah coûter un Tchamo Mélodie na yok. Taboulay à Cap Bakisiango. Sédar Senghor, comme nous, baloko à la boca, la bangonde, bavanda la boca, la bangonde. Mais Taboulay à Cap Bakissi Mélodie. Ce soir sur la rivière, le fétiche des ancêtres. Et c'est une solo. Ok. Il y a des gens qui Taboulay Yemba, na note, na gamme, nous t'avons la guitare à la ville Tumba. Dans le Congo jazz, il y a Madiata, Gérard Madiata. Est-ce que tu as solo? Ma solo, tu as la musique, musique, tu as la musique à Congo. Mais généalogie, tu as la racine, tu as la bande, Papa Wendo, na Polo Kamba. Madoué, Azalaka, attendez, Mokile, Kobaluka, attendez, Adoué. Pour chaque époque, chaque époque, tu es vu le Yongo. Adoué, voilà. Mais pas tu vas regarder. La musique est temporaire, la musique est intergénérationnelle, la musique est stylate. Au moins, après, époque, il y a Wendo, Polo Kamba. Tu vois qu'il y a un grand cas, Taboulay Luambo. Mais les gens pour les Bazalaka, parce que c'est Bazalaka. Tu vois, l'époque, Papa Wendo mené. Il y a Miss Bazalaki, Bastino Bazalaki, Bavé Bamankan Basafro. Époque, tu connais Papa Chéri, Babesboula Bazalaki, Batata Bazalaki. Époque, tu fais Fali, Bawata Baza, Fabrice Baza. Mais l'époque, Baradé, mais musicien Baza intergénérationnel. Et puis, temporel, mais c'est si la rati. Pour nous, en 1960, nous avons dit que tu es bien, tu es été, nous avons aussi la c'était vite de chez moi. Il y a un doté Nico. Pour doter Nico, ça va dire Ngalula. Il peut Milan. Ngalula, il peut Milan, doté Nico. Clémentine, ceux qui a même, moi, il y a mon Ngalula, voilà doté Nico. Mais grand aïe de chez moi. Dans l'école Bondeko, dans Saint-Georges. Yasala Africa, awangala fandi, motema mobongite, est-ce que mon aïe, nous aimons conquérir sans indépendance. Indépendance, tcha, tozoui, et quand elle a un bango, mais doit composer un Roger Izéidi. La vie d'oiseau, est-ce que nous analyse de nous autant à Masolo? Masolo nous a fallu faire. De te qualité. Pour en fait, on musique Robert Tangote. Moi, là, il m'a amené à mon coroli. Oui, musique, ma soeur musique, musique était. Ma soeur musique était dans notre temps qui peut les athées. Le roi, le Guinée-Bissau, le Roger Sankara. Joie. Voilà. Vous avez la Souka, Blanchard Moussaka. Lelo, Bozo Kenda déjà. Bozo Kenda des États-Unis. Bozo a combien de concerts pour le livrer Kuna. Et puis, une chose, tout le monde a combien de jours na voyage de Bozo Kenda. Baptême à 6 mois, plusieurs entrées. Mais tu as raison, on a février. Un concert, tu as un rôle, tu as 500 euros avec Chassa, tu as 6 concerts, c'est maintenant Yawa, mais tu as bonne année à Noël, et puis janvier ou février, tu as resté pour sa tournée. Tu as l'appelé à 20 ans. Ok. Il va tirer la tête. Hein? Est-ce que moi suspect moi azate bon nous ça est-ce que peut-être malade nous pas na yo tiawa on peut pas se libaku ozogla nous tamul makolono so ozogla na yolo libaku bakana on te surprise to gérer amitié mabatu on te mabatu za ba émotion za ba sentiment za ba comparaison on sait jamais na papa chéri na ngeta tika ningo OK atiki ngabna aéroport moi 5 chaba musaka réuni na besoin nini. Et aujourd'hui, tu as fait une semaine à zone, tu as 2 mois et 20 jours. Mon salaire est nini. Après, ça fait une pénalité dans Kin, ça va faire une pénalité dans 500 balles. Après, c'est une date, il y a pénalité, nous allons comment pour là. 2 mois, combien de temps nous allons à lobby. D'ailleurs, na tambour moi, na profiter tambour moi 20 ans nga, na nga wa. Et dépendant la monter, na monter. Puis mutaki ma la porte à la lobby à Kin. OK. So ça moi ba locataire no gagne là. Au ça moi ba chauffeur ba boula taxi mais ba boula au gagne là. Au ça moi place moi la fin du mois, au ça la moi 1500 000 2000 pour dire que ça la salaire à 1500 vous avez dans la photo pour salaire la photo ben 1500 ah à la chose de moins 1500 quand la photo pour vendre la kin le bible va dire que vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas dans ce monde
Chrétien baza bon baza na mukile mais baza ya mukile te. Donc vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Donc vous allez zara na kin vous vivra mikili. Au lieu ba jambo ko ta ba money shop, OK la ba bisike belo tam dans la car, aux aura malili et bel donc. Vous avez fait des poto. Moi je la calme. Vous connaissez ba ya sambi sabatu, organiser le belo voyage au matin avion au salab voilà. Donc on pas na pas na mutazana ndenge na kanisa makambo na zana ndenge so na chambre saka otira na poto te. Aotika na mikili te ozo bongo te batike nyabe mbongo na papa chéri nene yaki okima te ozo comprendre ngate aba na boya ba chaque saka so ke mona pe be na parce que madame na Belgique papa chéri na États-Unis na comme les États-Unis ton visa te meta 3 mois plus d'entrée papa chéri sali une semaine ay bon tika na aéroport tu connais que je te dis papa chéri na aéroport juste $5,000 à pesinga donc on a régné na yo je peux yo dans une semaine yo yango bon aller président je via zone une semaine ko ina ketika Roger na aéroport Roger ngani bye Roger je via France à zone même ko moi na ko kaki na ye chacun son tour sur le terrain non ko na pe ko ka ngapela ina ngaki OK pe na ye bien ngalo ko boye pas tout le monde qui sur le orchestre c'était sans permission na ye qui m'a la masse na qui m'a ne passé na kendaki na Dubaï na beti na tour na kendaka ba code na pas comprendre mais maintenant c'est comme moi 2-3 jours na mais c'est le plaisir que kenda lisusu pour ba massa mso ba kete na ba l'abondance de bien ne nuit jamais quand on a bien rebellé ça a plaisir yo na mona oza ka pour 40 questions ba semi na kutu ba kana pour le kokaroti karate pour parking temps na parler la muke et pas le point que tu ba oui voiture te pour ma neuf l'abondance du bien ne nuit jamais. Est-ce que c'est mis à mort? Est-ce que ça n'est pas mort? Tout à ça, la régie des oiseaux sont maïs. À ça, on peut maïs, mais c'est maïs. La bonne vie de journée, c'est aucun bafouiller le sous. Aussi sous zéro cas. Donc, plaisir, c'est la moussa, la moine, la loba. Si 21 la loba. Attends, ouais. Ok. Attends, la loba caribou. La loba pas rose, n'est-ce pas non? Ti bouton la loba. La gueule de la concert. Ce que sont la Bénézu, la personne a chance de bima. Nous avons peuplé qui fait la peine 3 semaines, mon armée la Amérique n'a na talaka mukilipendenge kenda na ko ba plage voilà era biso nga musala nga mutoki nga na chief pon nga na musala na valeur nga na kitambo modèle na ngai era ta famille naza pipa ouais vous devez vite loin le temps a commencé un jour papa ko la naza ça mon léon. Ok. Tu n'as vu ce mon bon temps où tu n'as pas, tu n'as rien à dire dans plus sur le tu n'as sam sadila, tu n'as moins qui tambo tout. Tant le zanan. Tant le zanan ça va payer na so grand commerçant ya mboso qui tambo. Ah, anato la 5 casier. Deux à polar. Oui polar. Ato ya deux à punis mora limonade comme vitalo. Na somme là 8 personnes qui tambo ya point. 8 personnes qui tambo ya point. Pas ne mora vanda kwa mtu ladi. On comme tu ladi na point sur na kansi. Pas na yi. Kaka na 5 casier. Ok. Bande on ba pesi wala naza. Pas conseiller beta kitambo. Bande on ba pesi wala lusambu ba tsamu tomata ba yaki. Mais somi botu na 5 casier. Oh ba to bele lelo kana kamina brûlement yé moko 100 casier, mazo futela na ketala ndako. Boyete? Maye ya na kola maye la tsangu léon. Mais la simplicité ya bolumbo douar. Voilà. À 64 000 asombi azuli kasa mbondi. Alors na sa finale kaba ya mbeso ya kolovine na kwa ngudi yaka. Maana 64 000 na côte. Simplicité de bolumbo douar. Voilà. Et le balaba na poto baotala yo surtout plus États-Unis pas Bolivie va concerne bino et ba fanatique tout ya BCBG et surtout que Zulema ozalana bango yaya le balaba ndeko wana surtout baotala biso numéro bana Canada bokatana bokotala déjà bana États-Unis tout boya rabola bozu dia programme ba Dallas ba Portland mais c'est jeune Dallas boya Kabula bilinga papa chéri bomona ba yama moto nouvelle collection bomona Zulema bomona ba Chuda bomona ba petit na biso ba Joski bomona okendeko bomona Jidel bomona patron Kera Congo Rio de Bondo bomona Kibens arrêtera notité ça la fausse notité bomona Kibes bomona Tolbert solo le Bogar ba soliste bomona Kalo bomona Zigal bomona Petit Blaze double la Seguin. OK. Ah et bomona Blaze Seguin bomona Blaze. OK. Bomona ba Blaze bomona bango bomona Mosaka bomona
ba bébé chéri bon on appelle yaya donc biso peut mon bino mabe to malam donc c'est mon somoula la rokenda mais pourquoi ça la BCBG le panier c'est qu'il encore nous la kena coup de tête na bala mibaliet moulal moulette magenda susta mais chaque chose a son temps et puis le petit belé papa chéri comme le papa chéri donc frère chéri ba tout voyez que le petit roti ka moi ba ke ko sim soti kala vieux za bongo vieux za ndenge wana on ndeko na biso ya yembaka baba emeni ya wana na métro azali to ke na métro ya yemba likolo na biya yemba lokole emeni ya j'espère ça pour te taguer belé quoi l'ambassade donc faut na tanga na tala ba misusu mais to demo belé moi itinéraire ga fongola biso États-Unis mais toi dans France bokende que France et puis France aux États-Unis moi deux états en France kaka bokenda na Air Ethiopia Air France là on va venir tout chemin à Rome yo na carte to komi kitambo oya bien na wa komite bo bien ma ko komi kitambo tout chemin à Rome le salsa to kenda kaka le tu nata ngala liaka kaka là ça nyoko oh c'est pas na desto ni fromage abi mbaki na charité mo so bo kanga mo ngolia be belé yo la nya balia wala nyoka libumu voilà soko akata ba uyo bazolia ba mineza je viens au hôtel lia soko boti la ninga olie belé voilà santa te ngabla beso na santa na sisi likala ngata bazolia obeti solo mutagina toilette na otino asale sous gaz te mais on se fait ça pour tigre voilà la première classe hein vous la première classe donc comme madame ta première classe na biso ta classe économique ce qui crache tout coup ensemble bon donc comme ça c'est comme arabe voilà donc la en tout cas, merci à l'internaute tout. Numéro 09 98 12 37 12. 09 98 12 37 12. N'appelez nous tout le temps papa pour la bino la misala la bino makam la bino tout et à la récite. Et Simbagwa. Que Dieu vous bénisse. Numéro 09 98 12 37 12. 09 98 12 37 12. Voilà, merci là, c'était là Sergio Ramos, Blanchard Moussaka, Saka, donc de BCBG. En tout cas, bon voyage dans l'artiste, nous surtout à BCBG. Merci à Papa Chéri. Merci à Piro Mazalanga derrière la caméra. Merci à Madame Yves Pan. À la prochaine fois. Bye bye. Merci. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana bamwe. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Na pena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye.
yoka shije na ngai nzambe alonda ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Longisanga yeso yeso Nale bibia bisenga senga nsanga londe Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga nsanga londa ye Lokota nga yeso yeso Lokota nga yeso yeso Lokota nga Yesu Kotika nga ite Lokota nga yo yo Tombola nga yeso yeso Tombola nga yeso yeso Tombola nga yeso yeso Tombola nga yo yo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alleluia Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur qui on est ensemble na yesu elongo tozobata
tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sina sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.